Boboto bonde konabino balandi émission le Congo et pour le vrai Congolais misoto betaka mingi lisolo kati ya mboka Congo potala kaka Congo toza na mboka mosusu te lokola RDC, c'est-à-dire République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nga John Kabamba le vrai Congolais nazana poto développer vraiment ma actualité ya kati ya mboka na biso Congo yiki za makasi bana Congo. Pourquoi yiki parce que lelo toko mona ke no mutu to azo sala lite zaka ye mokonda azo se retrouver mais population azo ko se retrouver te bisolo wana toko beta ngona mwana Congo moko na kombo ya Gabriel Mokia bosenga kiye botuninga botindi ba SMS John Kabamba même ba journaliste musuba keluka bango stop. Maintenant quand John Kabamba ye mwana Congo Gabriel Mokia lobi c'est l'émission aux populations à Yokaka. Ils ont baissé l'émission le Congo pour les vrais Congolais. Voilà pourquoi tous ça la naïba série à émission juste un peu de Luka moi éclaircissement par rapport à l'actualité je peux dominer la Katia Mboka Congo mbote moi na Congo Gabriel Mokia mbote ndeko mbote John Kabamba voilà bonne santé mbote pe na population voilà bonne santé na eux et puis bonne santé à parti politique à MDCO d'abord santé angai liboso voilà. Santé angai za bien très bien donc Gabriel Mokia na kiti siko na terre masolo nyoso bazwande goroba ya lokuta ya kosaliri nga siko nazo kiti na terrain na ko démontrer que ba président na bango nde ba Margoulin bazo tinda bango ba finga nga mais nga siko na kiti na terrain oyo lelo ozui oye kobo inga na za vrai kobo ekutu ko nga na kiti na terrain moto to ala kisanga eloko nini nga na lia ya moto na zwa ya moto soko ola kisanga mote bozo ko lobana na ba Facebook bozo lobana ko bombana mais afrotenga o lobana ngai oye na émission lobi ngai na ezana ba élément pona mais soko zana élément pona ngate fondation ko kita prison mais soki za masolo lukuta mais pona ni ba ko lobaka masolo kaka na Gabriel mais na tribalisme yo surtout bazali bango na bango to beka mais ça tribalisme yo sali mo ali Gabriel no ya parti politique ko ndolia na butu mais siko lokolo moninga na za propre batoto bazo kumisa ngai okoma benga metaboke no ko saliri ezaka tribalisme soko tali na nga parti nazana baluba nazana bakongo nazana bato bandundu nazana bakatange nazana bato basoyeli nazana tout le monde na ponakate na directeur na biso wana omona na yebi bato te na yebi ka bango surtout ba congolais mais kende pa na bango kutaka bango na bango soko zaka moto inter kaka tribuna yo soko yo tindi bato tribu ba kana saliri bato yawana ba okufaka pamba parce que lokuta omoni kotonzi sabanda kunzambe bongo na botonzi nda kunzambe lokuta okosela moto likambo mais kosela moto likambo soit memba ena parquet mais bango bazoko ya ko attaquer ngai Mokia babwaka kali banga kaka na nzeto ememi mbuma nga Mokia na tala ba onka ponga na yebi économie donc na yebi mosala na sali na yebi ndenge ni tuko gagner mbongo na mboka mais nazo mona bango kaka kolandaka mbongo so bazuma mbongo na pese boki no finga intel soko zola kisamwana na ko finga bato moko ba finga oyo ko recruter voilà mona Congo Gabriel Mokia lelo tuza na toko beta na moseni lisolo kati ya mboka ata panda inhabita parce que lelo il faut serrer vraiment sentir mais mona AVC Sili voilà ata 2 heures du temps ata 3 heures toko beta AVC Sili siko na bimi na terrain voilà babi mona Congo Gabriel Mokia bimi na terrain tellement qu'impact ici là dans le monde Congo Gabriel Mokia voilà pourquoi a commis quoi attaquer Franck Diom pour Franck Diom déjà na azana succès azana comme voilà pourquoi mon Congo Gabriel Mokia zo attaquer voilà tikaba bilobela wana za bilobela succès ni nana linga na succès et puis ça on a linga na zo ko attaquer bato na terrain bango bazali quoi pango ba ko no ba succès ba ko ba député mais ba député pe ya kuzu po na butu bazana na pouvoir na goye bisayo so okwa bino bokangamika pona ngapo bato afrangi zo moto bazo finganga mais sikoyo ngana ko beta 2 éléments na beti moko o yakangisa kinga atake aza ya ne soki tombe toke na ane avenue de Cotro toko tuna na date na mokoto bakangisa inga na ye frangi zo na sina lobaki yango bato bayoki siko na goye bisayo frangi jongo ndenga kangisa ki shalu zela na mwako siko bozo welela na ini na wala na ili siko nga nazo wela lokumu nanga parce que bango batindi ba milita ba finga nga mwanje ba finga nga na Cour suprême ba finga ka pamba bonebi atali ka moko te kolabo nazaka na Kabila bonga akopesa nga mbongo na kolia ngo pour na rendre quel service koki kokoma mikanda na un chef de l'état
pour na banyongo nanga. Oui. Là ce n'est pas interdit. Mais pour comme la paix banyongo, il faut za na banyongo moko ya si. Oko makao. Pour muso bafuta moi $100,000, moi 50,000, c'est normal za banyongo na komi mikanda na ngatu na koma pezali. N'est-ce pas? Mais sikoyo bato oyo bazwaka mbongo te na vie. Bato oyo basisa classe na chômage. Bato oyo bazana bango bayebi ne soki amoni olati elamba kitoko ayoki zwa na motema komi kofinga yo. C'est comme ça nde baosalanga. Bamona succès à moki anga azana succès politique koleka bango nyonso wana. Na nango azana succès koleka. Franck de Kota na ngata na de succès na zotanga kaka yé. Soko zo zela na boyebi sa oki. Parce que apparemment c'est comme si yenda adversaire ya taille. Aza adversaire na ngaka aza petit et pas nga aza petit. Soto za na ebo na yo akobenga nga vieux aza petit aza adversaire na ngaka te. Lenga saki politique bango bazaki na honte. Bango bazaki na ndango na bango bazaki na politique te. Ngande nazo mema bango na ba media. Attention to comparer parti politique na ye na yo monite ke ya yezaka likolo mona ko. Voilà bango ba parti politique za agréé sur base ya bakor. Moi nga za agréé na football. $5,000 na ba biloko nyo surtout écouter nga chaîne na football l'état zumbongo. Ba parti politique na bango bozo kumisa na l'état zumbongo te. Baza ba parti ebele ka ya bakor. Tobi bisa siko toye ngana ko ya wana tala ba paiement na ngata agrément. Bango ba yakola. Il faut mbongo ko tala pe na kesi ya l'état. Ba nyonso bazolo ba parti politique nyonso là d'après so inga ministre intérieur ba parti politique nyonso ebisangi na bakor siko il faut ba futa bambongo. Okomona nde ba parti monsieur Bolimo. Olobi kaza muto service ane est-ce que ça na ba preuve là? Mais dit na sina yebisa ki on émission mususu. Ye na bozongela insulté na niveau ya ngai. Sikoyo nazo zongela lelo na niveau ya Chalupa. Chalupa bazaki na franc zongo. Chalupa ke obtenir na procès na $80,000 ya jumbo mtu wana ali na ndenge. Chalupa yeko yebisanga na sete. Mais ngai sikoyo na se préparaki tozo ko bunda na pouvoir na télévision ex Mirador. Tout le temps toza na Mirador to matisi télévision wana. Njoka nde Mirador ezaki na ngope na bato ya mabe na kati. Bazaki wana bakanginga 3 fois na télévision Mirador. Pona ba propos. Njoka nde ezaki makao mususu. Nenga na za juste. Je n'envie personne dans la vie. Na eko mona basalingaje pona article 70 bakanginga na ke na prison. Ba journaliste wande na lobaki bayaki ba collabo ya ba service bakangi singai. Pendant que na vandi na prison centrale de Makala namoni baye na Chalupa. Na bi Chalupa, qu'est-ce qui se passe? Oh, Franck Zongo m'a fait arrêter. Gabriel, je ne savais pas que j'étais avec un homme aussi dangereux que lui. Gabriel t'a fait arrêter comment? Alors il me dit, il savait bien qu'on me cherchait par le service. Il me dit, il y a une réunion à l'ambassade de Suisse. Au moins l'ambassade de Suisse, c'est Jacques Awa, chef de l'État, avant la résidence du Premier ministre. Chef de l'État Awa, ambassade de Suisse, c'est allé. Hôtel du fleuve, c'est allé. Au moins la barbare, on a la quartier Nanga. Il dit qu'il y a une réunion. Il savait très bien qu'on veut m'arrêter. Ambassade de Suisse, bon, moi, il y a une barrière, qui a pas comme, est-ce que comme hôtel du fleuve, barrière, qui a bassola, je vois pas possible barrière, il faut côté à chef de. Ah bon, on se rencontre là-bas, à Bakei. Chaloup Bakei, a commis la barrière, on dit barrière, côté, aussi les Alaki. À Kekoula, l'ambassade de Suisse, ni politicien, ni Franck Zongo vont monter. Ah ben, ni Franck Zongo, mais ici, il n'y a pas de réunion. Ah ouais, il n'y a pas de réunion. Ah, bon, j'arrive quand même, le couteau. Les Chaloup a démarré Moutoukane à Koumi Kozonga. A commis la barrière, Bakangi, Sola, Bakoterie, Bakangi, en est récupéré, pour avoir que pas, Babeng Angonini. Na Gombe Kacho a commis prison. Si vous voulez, Bakoterie, Bakangi, Abenga Franck Zongo, Akangi pareil. Au moins, il va tout bien, vous avez commis ça. Le col en a qui va au Kanga, on a monté au cou d'Engenini. Chaloup a l'air dans la prison. Je l'ai prêté main forte. Pour n'habiter au côté prison. Zala monte ma boboto monte ma makasi miki tisandenga na miki sakata ba mikonzi nga prison ma bana mike na respecta ba mo nga na magana ila poste na kota kate na prison ba prisonnier mutu bakangi nga te
Batu bakainga aza libanda menga la ko ya te pona ko bundisa ba prison na bisa be chaloupa soko lingo bima biawa zala bia ta wa biso o mokonzi ata mama na muke respect. Mais est-ce que yé bakanga bilo ba double nationalité te ba bilo ko na te? Mais yo siko so ba zo luka yo za politicien za kana ye. Comment yo siko yo okosa yo lobi kende région za na terre place yo bibe ke bazo kanga ye. Omoni ba traite. Je parle à son nom. Bosiko batu andengo yo bakoteka mboka yo siko bon moninga parce que bango moninga nga za homme correct. Je n'envie personne. Po batu nyonso wana bakoka ye na ngate na vie. Batu nyonso wana ngala ko envier bango te ka ngala la ka costume bien bango bazaki no na solo na nzoto. Bazaki no na solo na nzoto. Bazaki no na betide. Ngala za mukolo. Mais siko comment bapanzinga sango na cour suprême bafingi nga jour wana balobi na nga makambo ezanga tina makambo alokuta ekomi batie na ba internet moki ya kolabo mais biso tosala ya biso musala ya nga na mibendani na talika awa eza ba terrain moko ya mabe na fandi siko na total mais bilo boni pe mutafanda na ete vuka na loba ne ba mandat ese sila makambo sila siko ekomi épreuve de force siko bilo boni kotinda nga ka na moto soki na ziki bana nga batikali bamela ba masanga bakwiti papa azate bakomi boye donc wana za normal na BBC via bana likolo ya ba prison na ngai mais soki na jupe distance na vandi na zotala na landa nano na bongisa famille donc bozomo na oka mabe il faut ka baka nganga comme ça wala komi kindo wa soko ngala ndenge na zawa na yego suba makambo poka ganyele kanga bino wala penga na komi na kindo. Il faut bien ça makambo to sala émission normale et l'équipe bien to critiquer bato mais to fingite to lobi mabete. Mais pourquoi vous dites que vous êtes dans un abattoir? Hein? Na sali abattoir rango 8 fois. J'ai tout perdu dans ma vie. J'ai tout perdu. Mais si koyo bolingi pena vandani était jusqu'à préférer à ce quoi avec ces salaringai na bana ko ganga na media po na koya na kufa comme ça bino bo sepeli boko zwangai te. On comprend? Dossier à Franck Zongo, suite et fin de l'eau. Je crois que la population yoki ndenga salaki chaloupa. Ndenge pe salaka nga kangisinga na aner. Na ke ko découvrir que bato yaki na baona bureau za bato aner na kachole batenga na kacho. Mais mon cher ami, eti ko moi na omo na petit na nga ya salinga mako. Ala nanga bien, atinde su bato na ba finga nga na zawa. Siko na ebisi moto tout to chose na parti politique ezana 100 millions de membres ngata na zana membre moko memono ko nanga sa sufi po na kwa ko mettre bino a chemi omane batu ba fingi nga trop batu ba lobby trop ba kosi makambo trop ba komi ba journaliste abeka ko ba journaliste à presse écrite bango bazomala mokia azaki pe collègue na biso azaki mutu ya presse écrite azalaki jamais azakajiza na ba combine ngaza mutu ba combine te dans ma vie. Kabila tikala komona nga mukolo moko te na ke no singa mbongo mena ko komaka mikanda bo futa mbongo nanga ce qui est normal soki poza na droite ko komela chef de l'état ndengini mais bino lokola nano bomona mbongo te boyoki ka mutabi o bango baliaki okomi ko panza sango mais soki bakangi bakeno na parquet okomi ko senga ba pardon non c'est pas possible okwa moko na kanga ke na boulevard la tienne na maboko à la police toke na parquet abengi mama ba mana papa moke ngana yeba ina yo nazaka na mwana moko na vina mimi yeye alobinga na leke pa kabila après na tiki faut que la pe baninga mawati ngana zaki na AVC abato azoke na mato finga ale yango afandi na ndako ale o putanga za malade na lali na mbeto na bimaka te soki na bimika muke tengu mais bozo finga ngaya ale omoni ke bino ba congolais boza na mawana bato te bo preferaka moto kweya kufi boye matanga na matanga bokomi kolinga basi kuna bokomi ko frataka komandiaka bato ozungi mo asandorote na poso zongi ko oliabe bo prefere baba kufaka po bino boliaka mais moto azo se protéger pour aider bino lobby place baningo ba échouer ya ko corriger moko ako bongisela bino mboka bolika ka akufa onde ba otindikanga alo bakaka mais nazaki malade même na état malade na kinoloba siko ngai na yo lobawa eloko nini nango ya grave ngayo sikoti bobaki nga na kimi bobaki na lei bongo bobaki na salibo siko soki nga na kofuta bino est-ce que congolais moko akozwa mbongo apesa nga pona futa bino il faut naza na mbongo pouvoir zotika motala siko bandako bazosomi tala bandako bazokonstruire moto azane na mosala te ma okonstruire ndako ya 5 étages eza baje o découvrir un moment sukola motema na yo zala juste o découvrir ngo
Voilà, bon Congo. Bazo s'attaquer na ngai Voilà. Parce que bayebi ke nazo bebisira bango makambo epa na pouvoir ro bango baliaka. Baliaka butu même ba petit militaire bakufa ka wana babeta bango masasa. Basala bango ni na ba famille na bango. Bango bazo tinda bango bafinga ka biso po bango ba mila avaka mais na butu bazo kota na kuzu. Biso tu baga bango. Ngana yo kaka. Tana za président parti politique na yo kaka makambo nyonso. Na bandaki kolinga kolobate famille na ngai lingite po ba ke oza malade. Malade si siko to betana. Obeti nga na Facebook nga na beti yo na ufundo ote na beti yo na beti na papa na ona mama na yo. Na beti yo nyonso tundengo lingi na tiki oni. Olobi na nga na télévision nga na zongi na beti yo 10 émissions parce que j'ai cette capacité. Au moins bango nyonso nga na zana mutu nga na robanga te. Ato zana ba milita mokili mobimba itali kaka yo. Mais boko ya groupe nga na ina keke milita pe to écraser bino. Nga na kipaka mutu te. Po bato nyonso nga zo ba petit o bazana niveau na ngai te. Bazana niveau na ngai te. Est-ce que bango pesa yebisa na tuna est-ce que bango ba mona mbongo? Bango no ba moni mbongo te. Yo za na salaire na 5000 francs. Okwa ko bana mutu lokona ngai. Mais biso yo to ko dia ndengini. Nga na za na ndako na immeuble monene na boulevard 30 jours. Avenue de haut commandement numéro 1. Eza vide. Na kachwa na ngande mutu na za na lupango ya munene evandiwa. Le locataire est vendu. Pour nous que moi je ne suis pas là pressé devant l'argent. Nous sommes depuis 1994 et vendu. Mais si vous voulez voir le banana comme bon, on a un babylone qui a coûté 5 à 6 millions de dollars. Or que son attaque est loco, on a 4. Il me blâme sur 4 millions de dollars à IAC. Mais il va qui en vaut plus. On dirait que vous avez aveugle. Yoko banangai kabila apesa nga 100 ou 200 dollars na kende kolia. Mais nga naza na babiloko oyo kena koteka ngo na 6 millions 7 millions de dollars lelo. Hein? Est-ce que bana ba congolais bazuko ba komi tout na même pas ko fungula munoko yo so nakanga ki petit moko na vie na yo ndengo za boza na kombi wana za na rien. Mais yo za na rien yo kwa ko bananga moto na ko bimisa 5 millions de dollars dans un bien matériel. Na ko bimisa 5 millions de dollars. Yo ko lobananga siko kabila pesa nga 200 ou 300 000 dollars ou 500 000 dollars pendant que nga nazala ba bien ko leka wana. Yero mo pe bo raisonner kati. Ata ba politiciens nyonso bazo ganga o bozo kumisa bango. Baza pena ba niveau na biso. Ba pena ba niveau na biso. Yeso ki ba bengi na présidence aki no zambongo akoya, menga so benga pona mbongo na koya te. Me so benga ya ka to futo nyongo na koya. Wo mona différence ya ba to ndenge to za. John Kabamba. Yebisa population le plus propre des opposants ici c'est Gabriel Moka. Soki tembe kende na okomando na sina mémoire okuno. Moni immeuble nga da vide. Ba ya kotia songi na bato wana, oh président de la République alobi, soki bino mutu bopesa moki ya mbongo, afutaka ba télévision, yango na bo bimatiso bato bakomo kobanga ndako. Na bise ko vanda ndenge. Soki bakomo yo to zonda na bi il faut 15 000 dollars. Pour soki ngozo alpa ngona il faut 15 000 dollars par mois. Na faire monter obe 17 000 dollars par mois. Pour na lakisi bato ke moi, je ne vis pas à cause de la commandier parce que j'ai des biens qui coûtent. J'ai des biens qui coûtent. Et ça, c'est bien la télévision, non. Mais je le dis à connaissance, il y a des critiques, il y a des à l'obibu, à salibu, il y a des pas nani. Pouvoir rekanginga 6 fois na moni bolumbu ya koba na prison. Na moni bolumbu ya koba na perdre presque bana na ngai. Mais wana za ba vie na bango. Je ne peux pas envoyer mes militaires qui nous finga etel, kende koloba etel. Est-ce que bena bato pena bazo ka sonité? Pour critiquer Motoko Nanga, un ancien opérateur économique. Moi, si j'ai besoin d'argent, je vais m'adresser à une banque. On a besoin de banque, des banques et puis en banque. Et puis, on a je suis un opérateur, je suis l'homme des banques. Ngaso na monique pia ke betingai na ke na banque ko koma géroner et puis banque musu kutu loko la banque muke pesa ngambongwa na pesi ni garantie nero ba monika ngana maloba na yo banque zu mbongo pesa nga et puis ba monika quelques mois pour mbongo koti na banque wana pe masolo ici. Moi je suis un produit des banques naza mwana ya ba banque ndeba benga ngona linga baki naza mwana ya ba banki. Soki na koti na banki voilà. Ba pesi ngambongo le lote me lobi na kozwana ke lola mais na ko kende na présidence te na ko kende pas tout na ko kende na présidence kotika mikanda pour mes droits. Très bien. Moi na Congo voilà. Gabriel Moukanda. Et puis na ebisho moi na Congo. Voilà. Il faut ebisa ba politicien na bino. Politicien lokola ngawa na zate.
bango nyonso bazozwa mbongo sikoyo mpona makambo ya bakao ekomi na mboka babimisi mwa bamilita bapesi mbongo nga nakobimisa nga so nabimisi milita tosala révolution eza mpona kochanger régime